omoni biso tozela ya ta to monake mboka na biso tozangi usine ya transformation ya minéraux confiance à l'usine ya transformation ya minéraux mais asko tozolia oyoki te confiance lobi na mama nani oyoki te confiance lobi non na bamboka mususu on parlera ya ba université ngolo kwa ba lisundu okenda kati ya mboka na bango azala ba œuvre ya nyama aba hôpitaux na yaza biloko ebele mais biso ba oliesa biso ni non yoki te mais il faut demander, il faut poser la question à Kofi pour savoir en plus kaka lelo nde Kofi ayebi yango Marambuto Kofi azoloba nde lelo ayebi yango comprendre lelo tango ayembaka kiti oyo eza ya Kabila Kofi ayebaka nanu te. Un pays qui ne produit absolument rien, un pays où l'économie n'a pas en dessous, pays où on est focalisé dans la polémique. Au côté de bien, ça lit bien, Kofi a bêti maman livre, bah au côté le bibo, pendant que Maïs bibaraté. L'article Kofi Asali pour l'initiative de Maman Olive Lembe qui a la justice à Makasi Tamboka, il a au moins bien parlé. Non, mon cher, pourquoi seulement? Est-ce que les a prescrit? L'opinion politique à l'élo. Tant que Yemba Kitio Yeza Kabila, c'est déjà la carte politique. Bien sûr. Mais oui. Oh, tant que Zokumisa Kabila, Azoyembela Kabila, Akeba Latisse même effigie à PPRD. Mais c'est qui n'a carte politique. Et puis pas Kepana, Kepa Bachi. Bachi a travaillé avec Kabila. Ce qui m'a dit Koufi na Bachi. Et là, on n'y a malonga au Kofi à Memeli Bisso. Il y aura sur passion population à Monara. Population à qui met là dans l'État. Aïe dans l'État boé, l'État la bisopé escroc. A escroquer ba taxe, a escroquer ba impôt naie, ba blo naie moi belé. Que même dans la police, que nos côtes sa plainte contre Moutou. Bon c'est mon abik. Mbongo fei, mbongo makolo, mbongo koloba, mbongo koloba. Ba osengo na mbongo munduki. Kende ba osengo na mbongo munduki. Population tala bien l'état punir biso makasi. To kimela na biso na ba parti politique. OK kuna pe ba sengo carte de membre. Mbongo participation, mbongo bo. Ba melie lisusu escroquerie na ba parti politique. Abi bon, na kimela ta na église. Ake kuna pe bo. Pasteur allez badim, allez badim. Autant l'église et tout ça là-bas. Ok, pasteur a s'enrichi, mais population tique à la pauvre. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Na mboka oyo Congo na 26 provinces nyonso tozala ngo province moko te ezali likolo ya province mosusu
puis province mon côté et c'est na makamalamu koleka province mususu ba province nyonso ya Congo eza bongo lolenge moko. Cela veut dire que non batu nyonso o tozali na Congo. Tout précisément tout Congolais nous sommes égaux. Congolais moko o azali na un plus que l'autre. Et c'est la présidente de la République. Na mutu azali kosala na ndako ya mutu bango nyonso bazaka ba Congolais. Pe bango nyonso baza na droit moko ya ba droit ya mboka oyo Congo. Eza bongo pona ba politiciens bakanisi lokola mboka oyo ekoma ya bango parce que mbongo mingi ekomika faut ya osala politique pour mbongo. Voilà, bozolanda biso partout à travers le monde, bande bozolanda biso, tous en quatre nouvelle tendance télévision, église au milieu du village, votre émission Grande Causerie et cette fois-ci to komi ko sala makamuka ka lolenge to solola kinabino. Il faut tout ça la makamune sengeli. Il faut tout l'accent batu musu que no baza plus mieux que les autres étaient. Mutu nyo sazaka mutu ata za ndenge nyazaka mutu nzamba sali. Mutu to kobeta na ili solo mko alelo ezali bongo mwana Congo John Kabamba mutu boyebisa nga mingi na ba commentaire na bino que no dona faut tikela ka etan loba. Dona faut pesa ka etan loba ko kata ka maloba te. Mais na kata ka maloba parce que télévision zali ngonga boyebi yemo pa yebi azali journaliste, télévision zali ngonga, azali journaliste, analyste politique. Yenda za invité na biso mko alelo otoko beta bongo masolo ya makambu ya seni tozo beta bongo masolo ya ndeko na biso Koffi Olomide contre couple ya Kingakati tozo beta bongo lisolo ya komona ke non policier azui ya bomi mutu nanko et puis bakondi bazui mbongo bakeko tika na famille wana tozo beta makambu wana nyonso yango to beta lisolo mko na lelo parce que to kanga sumi noroti nous devons parler. Et il faut tout le makambo tozali komona. Est-ce que réellement soki ba église o te bien ba confession religieuse wana soki réellement ba sambela nzambe ya solo pona ko sala pona ko trouver solution likambo moko. Et c'est kaka il faut ba panzana kaka. Il faut ka ba panzana kaka ya mpoto ba keno ya solo baza batu nzambe. Voilà, comme je le dis que na bolanda biso partout à travers le monde. Merci na moko pe ya ba congolais. Comme ya s'arrive mbala ozana sima caméra mtazo sunga biso pona ko faire mko alelo pe merci. Na moko susu ya ba congolais o abengami na kombo ya Jordan Panzu yem tazali ko réaliser mission mko alelo pe merci sur l'invité na biso azali disponible toujours pour na ko répondre à l'invitation na biso mwana Congo John Kabamba mbote na Dona Konde de la presse mbote na ba landi nyonso ya nouvelle tendance za chaîne na mukete za chaîne na monene Ozo sala ba effort moko belé ba kokoko ka osala ba effort wana te. Merci. En tout cas na pesi Colochen mbote place azali. Ndeko Alendele. Alendele yo vraiment umela soki yonde ba pesa yo peut-être gestion ya ville province de Kinshasa mais le peut-être ninga kende liboso parce que ba yo biso mutu moko ayeba mamba zo sa te na ville province de Kinshasa ba cheli biso ye awa. Ndeko Jatini Ngobila na opesa bino deux effets ya Ndeko Jatini Ngobila alobi kin bopeto alungwe la kin bopeto commune bopeto tout nie question est-ce que commune ya na kinité apa lungo zando bopeto tout nie zando eza na kata kisasa te lelo amemi biso bamba libulu na presse Nekola ngai trois places aux ali chaîne na yo façon salela ngona ba Dona Konde en tout cas coup de chapeau soki que ba tout le roi ba gentini ba avec un esprit ya créativité ya management lokola bango mais peut-être kini na biso e mata ondekola nga toujours vivre théâtre ya esobe menakata ville province de Kinshasa. Jantini Ngobila un gouverneur incompétent na kata ville province de Kinshasa. Ba pese responsabilité mais yoka ba yiki comme pas possible. Merci beaucoup moi la Congo John Kabamba ndengo fungoli biso makambo maike pena to koloba mko alelo. Tokoti directement kaka na makambo yango ya ville province de Kinshasa. Mosala oyo bandeko na biso ba Kongomani ba la police bazali ko sala. Parce que dernièrement, makambi koya kilisusu que non, il faut mutunyo so assez à la takashine, ce qui kashine zalité, il faut policier interpeller et tout de suite. Alors, mai otomoni déjà to bandino premièrement na policier oyo ba étudiant ba zoya ko revendiquer policier à se permettre na ko tirer pour na ko boma étudiant to moni lelo famille moko songolo wana
ba perdre mona na bango parce que policier moko boye a tiré na mutu oyo ayibité na mutu oyo abomité mutu asalé le monter mais policier a parvenu ko tirer pe akufi sur place oko sala analyse nini non les petit wana bazaki na ba préparation la bango baza bato ba art voilà donc bando sala moi théâtre na bango policier moni kachine pesa mo voilà petit wana le roi pas étudier memi policier la ba français milai yobi ke policier akoka biloko wala ti et puis ça y kanda ça monga yo pesa 3000 petit ga ba français donc policier pas kakola ki kakola 3000 parce que petit zo mema na ba biloko yo ba ebise bango bo foute pas policier te il faut que foute na mutu moko ba ya DGRK voilà o bando disposer la chaque sia tout souciette connaisse ko soda mais dans tout ça nani azo pousser ba policier la biloko wana c'est l'état na biso l'état la biso a commis si policier na niveau comme mania voilà le policier congolais sont le plus mania na kati ya Congo le plus mania mais na bamboka mosusu ce sont des gens ce sont des riches baza ba boss voilà je comprends l'état la biso a commis si ba policier na niveau que pas longolane ba stress ya nenga zo somba teni na 25 000 francs a commis si bango na niveau soda na biso fa mela chichampa bela zododo ba bwaka bake omela susu diamba voilà so bato wana nde l'état che bango bakanga bato ba mela zododo ba bato ba mela diamba c'est-à-dire sur le paiement où l'état futa bango kende kanga bango pour récupérer ngo yo moko melango tu vois l'état privé bango solde salaire na bango malongeza la raté ba pesi bango mondoki c'est-à-dire kende ko piller pas population so population a résisté boumai c'est ça les problèmes non mais est-ce que vous êtes bien sûr que non l'état a eu ko permettre na policier à ko tirer et pas mais ce qui l'état mutute muta permettre bango pourquoi ça la recyclage voilà. Na kati ya la police recyclage kapoto yeba quels sont des policiers ba infiltrés pe baza wapi azana incapacité totale au ça la recyclage c'est ça le problème l'état azana incapacité au yebisa biso nombre ba policiers ata la ville province de Kinshasa botunaka moto azo kambango ba policiers bazalaka nombre boni bunga te ayebi te mon cher ba yebité tout général ka son nombre ba policiers à Kinshasa ville oyebate ngam tunaza koloba John Kabambo ye vers ngai journaliste professionnel journaliste d'investigation voilà kende otuna ba yebate kende otala niveau ba policier ba souffraka na moyi makasi c'est-à-dire l'état comme si ba policier ba kamikaze pour attaquer population ce que yo ka mondeni so ba biso ke ba beta mutu masasi yo ko tangi ya étudiant et bon oyo abeti muningane policier kasi on peut na zo wana ke nombo ka pona compréhension ka ya ka chine moko azui abeti ndeko na ye masasi sur place a kufi yango toza oloba ezali l'état nda totinda bango yebisanga ba futaka bango pona nini parce que bango so tokutai na baona ba buto ata ba 1 heure 2 heures au mon vraiment sécurité bo o nyukuta ozali bossa la police mo sentir sécurité yo moko yebike so okutani na policier yo mo yebika ke non o mona yanga asili biliaki nga bikoki o mona no ba Isaac o mona donc degré ba ko théoriser yo mon cher comme pas possible. Or, la police est là, c'est pour sécuriser l'homme et ses biens. C'est ça le rôle de la police. En quelque sorte, c'est l'amitié entre deux personnes là. Deux personnes. Population, la police. Voilà. C'est que deux personnes, normalement, il faut qu'ils soient amis. Parce que, ils ont sécurisé l'œil. Nana zo ibisayo place oyo batu bazoko menacer ngai voilà c'est ça le problème mais so mutakuta na la police vos mecs n'étaient pas kuluna que ami pese pas kuluna que ne mi pese pas la police pour premier exercice ba ibisayo que non présentez-vous on se présente la candidature non
Bilo mabe ko za na poche. Matsa makboko likolo. Ah, mais finalement la question d'identité. Après ba Congo, est-ce que on ezali te que non, ezali inconscience ya bango ba policier peut des anango makambo ya gouvernement, te na makambo ya l'état te des inconscience ya personne ya policier. Police nationale. Eza police ya nationale. National, ya nation. C'est-à-dire erreur tout ba commettre eza l'état, eza bangote. Parce que l'État n'est pas veiller au grain na bango. Normalement, il faut na psychologue. Bateau bazana pour tester quand même. Ba travailler mi tout na bango. Ba travailler à bango batala est-ce que a rozala na problème test ya koza beauté parce que bo pese munduki. Muso langwa chaque jour. Basala étude na bango sur ba policier. Zo au moins na équipe à Bali. Mutuna na médecin na est-ce que ba policier na biso bada ba médecin na bango o bazolande la morale na bango. C'est là où je suis en train de dire que c'est l'état normalement il fait baza na bango parce que comment se fait un joueur oazo betara bali faut batala nini psychologie na psychologie na il faut ba consulter kaye aza na médecin na oazo landelela même aza kutuna na koloba nini aptitude physique naie balandele la kango atomo aptitude physique mais combien de fois par année ou soit par mois basoda na biso bakina olandele la condition bakina contrôle kaka ya pamba mais ça devoir à l'état et ça devoir y a l'état parce que muto za soldat za militaire fa bien formé. Merci beaucoup mon Congo John Kabamba ezali devoir y a l'état tant to somona eza lokola baloba keno muluba moko afingisa baluba nyonso za kola mwana soki abimi na ndaku na bango akiko yiba libanda mutaliboso ba ezali papa na parce que baloba keno papa na ye ba moko afingisa baluba nyonso te non eza daje loba keno muyaka moko afingisa ba yaka nyonso John to éviter yango de pourquoi éviter pendant que c'est l'Obama déjà ça tribalisme moto moko afingisa famille na bango c'est pas que no kozwa baluba biso tout ekolo moko afingisa ekolo moto moko afingisa ekolo mobimba ngana zalaka contre bato bakabola muyaka muluba mswahili non tous nous sommes congolais voilà pourquoi moni mindele bazo profiter na haine na biso tribal pour bakota ba manipuler biso. Moi je suis contre ça muyaka moko afingisa imaginez-vous que non bazo ba lungwa muyaka mais ça c'est quoi ça lungwa muluba c'est-à-dire pourquoi ça n'a pas de sens. Moi je suis contre ça n'élite na biso to sala lelo ya olongola bato esprit tribal ya obisa bato que tout le monde est congolais. Je comprends. C'est pas que non, parce que ça muluba, parce que ça musakata, faut l'ingaka muninga no muluba, faut l'ingaka muninga no musakata mundibu, boy. Donc yango na score esenga que no faut pika ko appuyer ba loi lokola ba congolité alors. Non. Soki to bito kota na histoire non. Ngai naza kunate ba bilo ba congolité wana. Biso liti na biso. Écoutez, moi j'ai fait une émission Le Congo pour les vrais Congolais. Les gens pensaient peut-être que non. Émission langaise qui limitée, c'est-à-dire ezaka likambo ya nationalité. Or lorsque na expliquant les gens m'ont compris. Likambo nanga eza likambo ya kozala congolais de peur de merde. Likambo nanga ezali kozala ko s'investir kolinga ba congolais na kolinga Congo. Voilà. Kolinga ba congolais, kolinga Congo c'est-à-dire otongi ba hôpitaux, sali ba bilo minene na kati Congo. Et puis kolinga congolais za ko engager ye ko prise en charge à malonga. C'était sens ya émission nanga. Mais ça na oublié poko to bandaki même tous ces gens les politiciens d'aujourd'hui. Bazala kate. Cela date déjà de 11 ans, 12 ans, 13 ans passés. Voilà. Ces gens-là étaient où? J'ai présenté une émission très populaire qui s'intitulait Le Congo est pour les vrais Congolais. Papa, congolité ou pas congolité, ça nous sert à quoi si c'est seulement si le Congo est endetté en dessous de la moyenne? Le Congo est pauvre. Pendant que Toza Naba na ressources ya makasi na kati ya mboka na biso. Nous avons des ressources. Monitaire na biso eza tellement na ba ressources biso moko photo lukato travailler pour comme richesse tozala ka pays riche tozala ba ressources ne comme ça ka pays riche ressources lorsque bato mayele baye ko transformer ngonde ba komisi mboka riche jusque là toza riche la richesse c'est lorsque ressources ezali
kokende na intérêt ya population, ils ont servi population de comme richesse. Congolais toza ba ressources, mais toza ba richesse parce que richesse c'est ça lorsque vous transformer yango ne comme richesse, mais toza ba ressources. Mboka lokwa RDC azala ba azali na ba usine te ya transformation ya ba minéraux na ye. Imaginez-vous tozali na ba câble, imaginez-vous toza ba cuivre, mais tozo quel est la ba câble électrique. Ba micro ya libanda ya biso te toza na usine moko te ya transformation ya voilà. Mais or mboka na ba ra ba cuivre na kati ya mboka na biso. Bakena ngokuna bakisala makamba. Baki kosala nango ba makamu mo ebele. Imaginez-vous mboka lokola RDC. Si tu otanga RDC ça parmi les 5 pays producteurs, il y a or blanc. Mais or blanc, ils ont des coton. Et là-bas, ça là na coton. Il y a bisanga ici nini ya transformation. Il y a coton na lamba au mutu agogolata. Et ça tende ko ngai. Kende même kota la coltan. Coltan ils ont nini. Colton ne matière ya transformation, ba ordinateur aux aromona, ba téléphone aux aromona. Est-ce que dans notre pays, ba roteke bino iPhone na plus de $100 pendant que matière nango e utia. Ba roteke bino ordinateur ba ya bazo souffrir na ba université pour retrouver ordinateur pendant que matière à transformation ezalia pour dire que eza ba ressources pour comme ma richesse, il faut servir population. Et servir population te pour l'année. Namboko tozali na calcaire. Calcaire ezali matière ya transformation ya ciment. Moni ciment. Biso to nango na kenda lovo. Kolungwanesi na ipeno tina victoire. Eza na mira munene. Mir wana. C'est libanga calcaire. Kolungwa de ipen ti victoire. Ezo pola parce que ezalaso bobuki et botamaka. C'est tellement que matière et comme quoi parce que va exploiter en côté. C'est ça. Il y a moins de ressources. Pourquoi ma richesse il faut me transformer en comme ciment. Tant que comme ciment va comment consommer, c'est ça la richesse. Mais lorsqu'on parle de RDC, c'est un pays riche. Non, ces richesses ni ressources sont transformées en richesse. Voilà pourquoi le peuple souffre. Lorsque les ressources sont transformées en richesses, c'est ainsi que tu as un pays où on est riche. Voilà, ma Congo, merci pour éclaircir que non comme maniola on a lingala ndengeni lo lengeni ni congolais le population congolaise a comme appé na ba moyen que non asala gane musala mambo ya grave magagné au moins fils kataka $500 les mois. Ils ont qui cité, c'est tout à fait normal que non akenda kusala so wapi asala gana fermement boy mais a gagner $500 les mois za nango mabete John Kabamba to côté directement. Si il y aura sur passion population monara. Population à qui mela na l'état. Aye na l'état boy, l'état la bisopé escroc. A escroquer ba taxe, a escroquer ba impôt na ye ba blo na ye mo ebele. Que même na la police que no côté sa plainte contre mutu. Bon sengo monga biki, monga fei, monga makolo, monga koloba, monga koloba. Ba sengo na monga munduki. Kende ba sengo na monga munduki. Population l'état punir biso makasi to kimela na biso la ba parti politique OK kuna pe ba sengo carte de membre mbonga participation mbonga bo ba melie lisusu escroquerie na ba parti politique abi bon na kimela ta na église ake kuna pe bo pasteur allié badim allié badid auto l'église et tout ça là bo OK pasteur a s'enrichi mais population tika la pauvre population finalement OK wapi a sala nini c'est ça le problème population atie loboko na litama aye bate délivrance na ye uta wapi lelo ba pasteur na ba mboka mosusu ce sont des églises nées ils ont développé mboka parce que le terme développement c'est biblique na kati ya bible ezali ils ont compris le terme même gouvernance terme aux leadership eza na kati eza biblique donc même les hommes de Dieu ont la capacité de développer leur pays. Mais aujourd'hui, dans notre pays, est-ce que l'élo présence y a église? Est-ce que l'église est pesée? Que nous, autant la base, autant l'église, na ba manière, autant l'église, le roi salle de fête, il y a l'église, le roi stade. Oh, bah, on peut investir. Pasteur le plus riche, Diakaza pauvre, sur le taliban dimina, bah, on y a pauvre.
pendant que na ba mboka mosusu moni église eza ba hôpitaux, église eza na ba école, église ezo sala ba nzela, église eza ba fel, église ezo jouer rôle très église ko saka na ngoti. John Kabama na Congo, merci beaucoup. Nous devons avancer. Tobeti directement l'histoire de Konabiso, l'artiste vraiment connu na mboka Congo na kombo ya Koffi Olomide, otomona ki directement mukolo ya déjà na kati ya parti politique ya ndeko Bahati Lukwebo ezilekaki na télévision ba filmer mon amour akomaki officiellement na kati ya parti politique ya Bahati Lukwebo. Et après quelques temps tout le monde apparition na la télévision batu musu bazolo bakeno Koffi alobi malam pona mama Olive Lembe alobi mabe pona mama Olive Lembe analyse o Koffi Olomide asali na plateau ya confrère na yo pona ko dénoncer makambu oyo couple Kabila bazali ko sala pona makambu ya ko telemela la justice pona ke no ba luka la justice ya malamu parce que o ezasiko zali malamu te o sala analyse nini parce que leka moyambi mo pandisango ko la yoka kande ayamba Koffi Olomide. Je pense que mboka na biso to viva to lia kande babilo eza ba polémique inutile ozo avancer mboka te omoni biso to zela ata to mona ke mboka na biso to zangi usine de transformation ya ba minéraux. Confiance à l'usine de transformation ba minéraux. Mais est-ce que tozolia oyo kite Koffi alobi na mama nani? Oyo kite Koffi alobi? Non. Na ba mboka mususu on parlera ya ba université. Ngolo ko ba lisundu. OK na kati mboka na bango azala ba œuvre ya nyama. Aba hôpitaux na yaza bilo ebele. Mais biso ba oliesa biso ni. Non, yo kite. Mais il faut demander, il faut poser la question à Koffi pour savoir en plus. Kaka lelo nde Koffi ayebi yango. Marambuto Koffi azolo bande lelo ayebi yango. Comprendre nga lelo. Tango ayembaka kitio yeza ya Kabila, Koffi ayebaka nanu te. C'est ça l'homme congolais. Tozo vivre la polémique. Il y a pas longtemps to utana bilo ba rosa malonda. Il y a pas longtemps to koti congolité, to dame yango. Voilà. To lumwe nango to koti sko dossier Koffi. Pendant que payer zoko dinda $10 ezali $10 azoko kota pardon $10 20 500 francs azoko kota na kati ya $10 c'est-à-dire $10 azomela 20 500 na kati talebe ya babia ba 500 francs. Un pays qui ne produit absolument rien, un pays où l'économie na bango eza en dessous, pays où on est focalisé dans la polémique. Au koto ba bien asali bien Koffi beti maman Olive ba puyang au koto lo bibo pendant que maïs bibaraté. Mais dis-moi il faut qu'on applaudir comment on a dit que non Koffi Olomide aye à côté de parti politique moi aye ko s'engager na pona mamba mboka na ye. Pourquoi on ça la polémique? Au moins ezaka ba pays pauvre nde bilo abozo sa polémique. Na ba pays o ba la muka tongo ba kesa misala ba ke ko bundana polémique ezata. Je n'ai pas ce temps là. Mboka mobimba batu bafanda basela kaka oya koloba nini oya kosala nini oya koloba ambongo alobibo oya koto alobibo. Un pays qui vit que nakati ba polémique. Ce n'est pas un pays à espérer moko vivant la ba polémique. Yo gati ba mboka nyonso yo ba actualité za raté actualité zali mais on se retrouve que batu na misala. Les hommes politiques va réduire biso ba piller biso ba comme si sur la dimension moko botoko réfléchir l'obité. To réfléchir lelo présent kaka lelo kaka na dame na malewa na vidéo za responsable pour la journée leki journée vidéo kela la na naku ya papa na maman ba homme politique ba comme si sobo siko yo ka siko ba mboka mususu même ceux qui to su ba mboka lokwa kaka wa Gabon awa soka Gabon awa Gabon on kuta ke batu ba lamu ke ba de na ba boulot to bilo ba politicien ba auditeur bango na ba roye bango na ba 2 heures ba 3 heures a casser a kuna taola na montre te il va dormir fort ala lina epongi so biso seke olalo la muko kuti ba jeune maboke na ba nini ba jeune ona misala ba pesa bango eza o mataka ba banderole kolata ba polo c'est ça ça 5000 francs 5000 francs lelo yoka Congo au moins to vivre na jungle to lo ba nyama même ba mindele ba mo ba oseka biso
Vous avez dit que bisom to pia mboka la bino, to sali mboka la bino nyonso tout. Mais bino moko boye ko piller na biloko biso to tika. Mais alors s'il faudra dire l'article Kofi Asali pour la initiative ya maman Olive Lembe Kenya ko luka justice ya makasi na mboka, il a au moins bien parlé. Non mon cher, pourquoi seulement? Est-ce que biloko nyonso les a prescrit? Une très bonne justice, c'est ça la carte de la constitution, c'est ça la carte de la nini. Ce qu'on fait à l'obine et nini. Parce que la loi est là, ezali. Batonné à reçoit quoi appliquer en ne bazak aux anga problème non. Et le roi toi la ressource. Mais baton transformer comme la richesse. Ne bazak. Tout ça la loi. Baton il y a quoi appliquer la loi ne bazate. C'est là où il y a un problème dans carte mboka. Ce pays n'a pas un problème, il y a le baba loi, le baba ressources parce que même ma belé aux omona ou. Et ça déjà et ça ressources. Ce qu'on peut exploiter en point bimiser bino et comme richesse. Ça y est, comme ma belé. Et ça, sur le timboli kaka, première couche, deuxième, troisième couche, et bimi, c'est le maï. Maï et bimi. Mais RDC, totalement, on a bidon maï. Chaque jour, pour que Luka maï. C'est ça le problème. Voilà. Et ça, là, vraiment pas si. Mon Congo, Mambozali, ko soulevé, na bande a été. Pas de Bolanda Biso, partout dans Mokimomba, na diaspora, puis na Kinshasa, à Bolanda Biso, puis na province, sur Kinshasa. Boso, comment John Kabambazali, ko déploré. Pour la polémique aux alliés au salama parce que net ma justice wana et ali parmi l'article de la constitution donc on surtout que la yango te to mutu moko leki na télévision alobi yango ce n'est pas important c'est seulement na Congo voilà mais comme actualité les loba tout qui TV nini ba lobela Kofi te Kofi yango a sali nini atongi université où et contenu plus ou moins 80 000 étudiants, toi, à Saline. Ah, donc, c'est que moi je comprends que non, tellement beaucoup condamnés à mission, beaucoup plutôt beaucoup condamnés à mission, souvent que non, va s'engager dans ma mamboka, et cette fois-ci, Kofi a quand il peut s'engager dans ma mamboka, à comme à Colombie dans ma mamboka, peut-être il y a de faire un peu éveiller l'opinion politique à l'élo. Tant que Yemba Kitio, Yeza Kabila, c'est déjà la carte politique. Bien sûr. Mais oui. Oh. Tant que Kumisa Kabila, Azoyembela Kabila, Akeba latissé même effigie ya PPRD. Mais c'est qui n'a pas sa politique. C'est que les londés, et puis pas Kepana, Kepa Bachi. Bachi a travaillé avec Kabila. Ceux qui m'ont koufi na Bachi. Et là, on n'y a malonga au koufi à Memeli Biso. Moka Oyo, Batu Bakenda Mimisa les alakate, distraction ya Moka, érotique à la kaba polémique. Distraction bateau éthique à la rare courir derrière Banabasi, c'est ça distraction. Point barre. Voilà, parlons directement, il y a Makambu, il y a désignation, il y a président SNI, on a Congo John Kabamba. La confusion religieuse nyoso bazala ki bongo appelé pour na ba luka ndengeni ya kobimisa mutu moko akumba biso na ba élection 2023 na ba élection moko ya malamu ya to douter na yangote. Mais tout le monde déjà avant que désignation ya moko ya bakambi ya seni babanda ki déjà ko panzana ba msusu baza contre mutu oyo bango ba poni ba msusu baza pour bato oyo bango ba poni. C'est là au sa lecture l'état qui analyse to za banyama ya wa mboa so bwa ki mkuwa o bwa ki la pe oyo bwa ki pe oyo momo ba ba ke wele la place mo babandi bitumba ba c'est la mindele ba roi na bango mindele ba décider banani ba c'est la mindele ba décider si au moins pour la choix seni ba c'est la mindele. Comment se fait loko binomo bogo pona na ndenga kimia désordre à nyama ko désordre ezali pourquoi pendant que wana bazali basali na nzambe basali na nzambe en général nzambe yoyo kakite muto apesa bango nini azopesa bango cours ya bolingo ya kosanganeza mboso abibo kene na pesa bino 48 heures boyokana mboso politicien biso tobi babomi mboka mboso abi 48 heures oyoka jonte Congolais toza banyama tolongwana na sika banya ya jungle tangolo babongolo bana basala nzambe basala nzambe pour le gouvernement bima obima kofe beta mai gouvernement ka ya pambo bovandi kaka ifo mutu bo abima to chai mama na ba to zela tilelo nyonso na Congo to zelaka mais résultat et ça la maati c'est ça le problème. On n'a plus rien à dire là-dessous. C'est comme si je suis chez moi à la maison. C'est que baby singa voisin bisinga apona na bana na opona mwana moko oya osala que non aya na fête. Allez biso kuna na parler bagarre bandi.
même na voisin moi kamwa banga penza papa na on a que non exaucé bongama que les fêtes c'est ça le problème le baraka que non ah ça va ita ita kende voilà lycée kende et maman a problème à nyama tu vois c'est là où le bas blesse toza banyama biso ba Congolais si on ndeko o ba poni ya église ki Manguste wana oyo batu ya catholique baza vraiment pour yete ezali ke ba moni ke non ye abongi azali congolais te ya ko sala malamu de pourquoi alors choix ya ndeko wana esande ko panza bango ndeko kasi bunyama ya bunyama eza mama na bunyama nyama ya nyama bazo luka munele nde c'est un blanc qui va décider na sort asini et baniti baluka mututi ba obenda na bongo ba obunda bongo tisuka lango mundela lobi na imposer les bino muto botika soit corneille nanga il est déjà reconnu que non il doit quitter là tout est possible la carte ya Congo Congo nanu tozu conscience te ba congolais nanu tokolité les jours au biso ba congolais tokokola to bando mona bilo mususu toko lukango pe tolalika botola tola muki o ba pona déjà président Seni voilà to la la pe tola nango pe ata polémique monté et qui nango normal l'équipe est normale ah ça y est OK c'est bon to pèse chance ce ko yebisanga ba mboka muso esala manango problème ezate iki kezate. Mais pourquoi pas à biso? Kofi à lobby, ok, mon papa à lobby, maman olive, papa, et servi biso la nini. Imaginez-vous, artiste na biso to soutenir bango tina énergie souka, bakobi ba multimillionnaire. So bango pe ba futi biso nini. Et l'autre bio bango refuta biso, et ça que bango pe ba investir na kati ya mboka voilà. Kende na ba France. Bango biso tala immeuble artiste na bino. Ba artiste na biso ba ke plus loin ya otangisa bana na bango libana mboka. C'est-à-dire biso to sombeli bino ba CD, to koti ba concert, to ki ba musique na bino au retour bokoti sa mongo parce que so mwana na azotanga na mboka. Azokota mongo na mboka. Voilà. Bozu bana na bino botini ba libanda ba ketanga libana. Après boyeli biso ba polémique mais ça c'est quoi ça? C'est vraiment désolé. Neko, ceux qui n'ont pas fongolelo ba chambre, même place ba baza ba rolela, ma misu. Ya romona ke muto azaki aso de famille tuka comme na niveau emo aso mami tuka. Na commissaire na peuple. Mais les lorsque a remercier ndenge nini? Zela na betelo lisolo. Tozuka exemple ya ba leader politique na biso. Ba ministre, ba ngonyonso, ba to ba Neko. Imaginez-vous que un ministre soka belli. Il faut pas dépêcher jet. Jet on a coûté combien? Pourquoi on a poto kuna? Il faut pas ko yambaye. Ils ont coûté combien? Ba séjour. Ba séjour na ye. Ceux qui bazou ba côté na hôpital. Ceux qui calculer combien de millions ko bima pour na soin na ye. Na ba millions ko bima na ba ko tonga nango pe ba dispensaire ebele. Mais basa na capacité ya ko tonga ba hôpital ba dispensaire, mais basa na capacité ko se faire soigner libana mboka ba bimisa autant d'argent, autant de millions d'argent au binomo bokoka ko na capacité ya ko tonga ba dispensaire na ba hôpital. Voilà on a la bibunyama. Congolais, il faut en tout cas, il faut tokola. Voilà, ils allaient vraiment malamouté, malé mais mon Congo, to comme kende po na to chité, na liso na biso mukona lelo. Mais elo ko moko oyo to zali ko mona et comme et ça la penza malamouté depuis kala to yeba ki pe ya son âme papa Etienne Tshisekedi azalaki mutu oyo azalaki na makambo nyonso to mona ki église catholique bano zalaka libos na simana ye pona ba élection boye catholique bana toujours ko accompagner ye voire même tango bazalaki ye na ko welela ye na ndeko Joseph Kabila catholique te lobaki ke no yo mutolongi mais l'autre moni entre IDPS na église catholique et commis vraiment deti ba komo la kisaka no église catholique et lingili susu bata IDPS te et commis vraiment deti ko nongwana c'est-à-dire ko swana na lengi oza ke no to comité na to moni tina niveau ya bakeko côté l'église catholique et puis batu mususu bazolo ba que c'est que ça batu ya IDPS ne basali yango. Alors déjà koyoka na susu te ya IDPS na catholique wana ezali pourquoi? Eza jungle. Toi la ta jungle penza ba nyama penza ya nyama. Kongo penza. Yo mosko mitala siko loko na bioza jungle yo mosko pona nyama nini yoza. Oa ibu. Na kutola pe. Je suis pendant Nyamani. Monsieur, en 2018, il n'y a pas longtemps, l'église catholique est attaquée
PPRD. Voilà. Vous comprenez? Ba médiocre, il faut pas dégager. Pas dégager. PPRD zo finga bango. Mosengo, toyebi nombre bana la yo. Voilà. Lelo est changé. Vice versa. PPRD a remis soutenir l'église catholique. UDPS a remis attaquer nini? Église catholique. Changement. Ba ambongo wana botala mbongo. Azana bane belé, azakutu fobo. Nyonso wana mwana Congo, nyonso wana kozanga stabilité d'esprit. Et ça pourquoi? Kasi jungle. Yosko pona nyama nino za. Biso tout na Congo, toi ba nyama. So yo pona espèce à nyama nino za. Yoko to pona dazanga sha nyau. Otaka nya. Yoko to pona na oza wa mboa tsaka wu. C'est ça. Na ba mpuku pe baza. Ba mpuku. To ça jungle. Oba. Nala, so teli Congo to évolué ti. To zongi sima. Depuis 2006 to banda ba discussion pona maponami. Maponami salami 2006 maponami salami. Et même changement te ba individu ba bongi allez tozongi susu maponami tozongi su dialogue maponami jungle te yaka lo waso so a chemaki apa ke ya toboli ngwa bana ba bimia lobi yeso a chemaki. Voilà, ils ont compris. On doit chercher l'évolution ça dans conscience ya ba congolais to longola bo nyama to ala to so na ni ko soigner ça pour la ba nyama vrai batu ba réfléchir ça débat d'idées. Biso ba débat idée ça ati. Je te soutenir en Batou. Biso ya Batou mon cher. Voilà, lentement sûrement bandeko to komi vraiment na suka émission na biso et alors makambu mwana Congo John Kaba mosali koloba makambu ya ba responsabilité ya nini oyo peuple akoki ko s'attendre na biso ba tâche on ezali vraiment partagé. Yepe mwana Congo mutuna moko ezali batu ba isinga na tuna yo John Kabamba. Mikolo nyonso chaque jour tout le monde na plateau na ya télévision ba politicien ba yaka wana ba swana kawana ba bunda kawana ba lobanaka makamuna ya mabene ya malamu wana. Alors na makamunyo so yo yambaka chaque jour ba politicien wana nini o déjà ba politicien oyo yambaka ba mimi comme solution et pas ya peuple. Hello te malaksara population ke non bino mo pona nyamani na za la population wala kanguru yo mo bi baso na radio moche eza pasi to la ça on m'a dit ba émission la ça ngo chaque jour da ça la ngo pona to la sa population de grenini ba nyama ba moche da ça yo bazali comme mabiso ba ya la bancho imaginez-vous ba la capacité à obimisa autant de millions d'argent pour le changer ce mouton ngwala kan wa ya bo. Voilà, ils ont pas millions. Mais pourquoi pas résoudre le problème à la population quand on a mbongo wana mutema c'est un problème. Bateau de pêche coûtera combien? Bateau de pêche coûtait combien? Yo kana ba jungle. So yo lo bana bango makamona te. Boche dalo bala yo yebi ba côté la la palais seribo ba chubanga ba bilo na nzoto ba nini moche na loba daloba. Yo nde oza seul journaliste au témoigner. À l'époque, tu as côté là, seul journaliste à voilà. Ils ont Yonde Flavien. Je crois à l'époque, je ne sais pas ce qui peut les airs tamboazala. Bino ne bozala bo assistant ngai. Moi c'est la vérité na yo. Tozo bolongola bonyama e. Bon bazo se kabiso libana mboka. Comment se fait-il na kata mboka na bino? Bino mboka na bino muté produisa ba arbre ya mikie o ekenda na Malaisie. Pour le long Malaisie comme premier pays producteur ya huile de palme. Bino siko boza la capacité à produire ango mais beaucoup mingi ko jwa ba mafuta ezo uta Malaisie. Bozo sombango. Bozo sombango ce soir. Boza la lac eza plus poissonné. Bozo kotsa mbisi ya Malawi ezo kotawa. Boche quel bunyama. Boza la ba mai na bino awa. Boza na incapacité ya kopesa population mai. Population comme so mama ya ba indien en plastique. Pour l'État, ça a la capacité à produire maïté. Boza la courant, boza la barrage. O boko jwa courant. Lelo ba indien ma komo teke la biso ba panneau. Mon cher, ya bunyamate. John Kaba maman na Congo, mukolo lelo tokomi na suka. To moni bandeko na yo mibale déjà misatu oyo bosana bango ba émission politique ba journaliste lokola yo. Bandimi déjà que en 2023 ba ko bimisa bilongi pour que na population et pour na bango ba bimba député. John Kabamba. To bongama déjà pour na to photo na 2023
okozala candidat député to lo lengeni te question de succès mission John Kabamba oza candidat député te po bazela ngai na 2018 2016 ebele dono yebi natinda bamboke batu tout nano sala na okita chaque commune na sensibiliser population botika kuluna botika batu babia amona ye penza bandi déjà makambo ya propagande omoni nga na ndimaka nyonso balobana oza mobola ofutelaka ozala ndako ya moke otambolaka makolo mais nga na bando bimisa à l'époque oyebi na bimisi $4000 na tiango na mesa na bando tambola pour na sensibiliser population et puis na osala très surtout ba jeune ba jeune plus de 5000 personnes batu tilikola banzete balobi na Congo muta dépenser en mbongo boy pamba te soit zo dépenser bo c'est-à-dire na postuler na postula nazaki plus populaire que les journalistes belé très populaire et très aimé nazaki aimé par ba papa ba papa ba jeune siko lelo yo nena komi aimé par ba maman siko comme ce que moi na ba maman papa tika ko ça ba jeté le peuple parle encore yo suka maman ba épice ba maman otien bango na sima kuna nde ba nyoka makoteka ba épice exact na lobeli ba papa la kantia ba papa ba ozamaye le ba bongisa mboka bango nde ba gérer partout ba papa yiki toluka ta ba mama o babandaka na bango na ba commerce ba 10 000 francs ti ba comme na niveau foot ya biso ba Minerval ba foot ya biso nyonso ba université vaut mieux tato promouvoir ba mama peut-être so ba gérer biso Angleterre nana gérer Angleterre rien d'Angleterre Allemagne nana gérer moi aussi au monisiko est-ce ça sous développé OK de liboso ya nga na lobi ke non ba père bana ba brillement moko comme pas possible mutu to voter to commissaire ministre na tongo na 17h a commis déjà au tinda batu kendo ko lukala kula kendo ko lukabo ke ko lukabo premier bureau deuxième bureau troisième bureau mais ce qui te promouvoir moi si et c'est moi ça comme anoso mi bale bela premier bureau deuxième Moi Congo John Kabamba to komi asuka émission na biso mukona lelo merci à ngo répondre à invitation na biso na invitation qui likamoni rapidement ko lo balandi biso na sipe émission lelo parce que il accepte que notre solo li penza ko to meki un peu ko lakisa na batu ke no ba konzo bazali ko kamba biso na mboko yoko bazana bolingo na biso ata mukete très bien lilo basuka ezani mwana Congo lilo balanga suka za ke congolais lungwa na niveau ya ba chien bulldog o bazo biso mets-toi ofani debout attaque lungwa mundele akomi ko utiliser ba congolais vanda na se avani telema attaque yinaye oyiniye yiba moka oyibi bomaye abomiye nazo lukande na longola ne ba congolais na eloko wana to simbana. Ce ne sont pas des Américains qui vont développer notre pays ou encore jamais. Non, ils habitent au Moko. Mais Congolais a la moté mamabe. Quand nazo oyeko interviewer ngabo ka mususu pe na kwa na yazo ka pas si fort. Ya la tsaka nini yelo. Oh, mais yo pe ya ko sala wanga. Lokola ye. Zo kompani. Lelo o le kaka la nzela bo. Ya mo fier nyoso sala na télévision matambola makolo. Oh, mais ce qui yo a la capacité de mamutuka. Maintenant, la capacité de mobiliser la population pour tout changer. C'est ça le problème. Congolais a la capacité de recevoir un téléphone de $300. Mais elle n'a pas la bango. Zo degré. Bazo ouele la foufou. Na bande konaye. Mais la libanda bimi grand prêtre. Na lobo attend ma téléphone à $300. Na somba baso, ya ba bien. Na somba baso. Mais là la so wapi mais muto somba ba sauter o yazo finga peut-être à cheyer peut-être à la moi ma belé na zo tonga peut-être pas ça quelque part tu vois mais non c'est ça la différence congolais to lungola ba na motema mabe balingi batu bapo omonika nenga o bando progresser bo oyoka makambo papa biso to ka ngoti oyo mama na yiki donc c'est dire que non muninga na ndeko na Congo la so linga te yo kende liboso baboyi baye kutu mwana batu mwana mobo baye kabo baye o fiancé ka pamba ba Alexa nini azu mobali nini na kata Congo
bazaka bon ba fiancé yo kati ba obala ye voilà Congo ils sont là comme na suka pesa ka voter ils sont là comme na suka d'accord ça arrive Mbala merci beaucoup na Jordan Panzou merci beaucoup na Badoubalana Kibiso bo s'abonner toujours na kati ya Nouvelle Tendance Télévision zali télévision na bien zali chaîne na bino grande causerie enfin to réussir ndenge to ça kibino ke notre commission émission oyo lo lenge bino bolingaki débat émission sur la musique té et sur la politique té c'est-à-dire que notre émission on a grande causerie ozali na message ya koya ko pesa oye opesi yango na télévision YouTube loko na télévision kisasa bona na biso na kati ya bomoko télévision tozali bongo chaque vendredi ngonga to kopesa bino bona na biso chaque vendredi na ngonga ya poko to kopesa bino tango botika la malamu bo continuer toujours na ko s'abonner et botala penza ba vidéo na biso bo me camper ko partager mingi ba vidéo na biso parce que biso to yaka té pour na to yaka ko flatter bino to yaka ndeko bino vérité ni ezali koleka mboka biso Congo soki bo sepe na émission lelo bo pesa merci na muta filmer biso na kombo ya Sarive Mbala et puis muta réaliser na kombo ya Jordan Panzou botika malam to kuta mbala sima kaka na émission oyo au revoir.